Mais Pasteur Moïse Mbiye, tu réfléchis très bien aux hommes dédiés. En fait, vraiment, personnellement, nada. Naïbi que album Aliboso Balubi Bassine. Yami balé to oki gege. Mais si quoi taille mon papa. Yami ça tu n'as pas dit ba filmer ça t'en as moi faille na kiti. Pour la monde ba détailler simbaté ba peta biso na ndenga grossiste. Vi auto ça ka o ba beza vi mo elekin tabako tumba na elen ki PD. Qui pédé dit to boya to za batandi samba si baté kanga na dans kati mobali so télé mais mobali a bouli store le ba non moi ça boisina bimane ya boisina mais oyo alo kwa musuni la kati ma tembele ana luka na musuni ngande na dunda ngande na bonga na dawo kando munibu nga so na lo ba pepo na Pasteur Moïse Mbiye ba na place au Kenya ngate Pasteur Moïse Mbiye so na lo ba ma pepo na Joseph Baka ba na place au Kenya ngate nga so muna ina zonga mande na zaka foza na famille ba réunion famille po balinga te na kotabu noko yemso mo azaka na rigueur muna ba bengana nga na kindama na zu body na ti pantalon jean basket na yemande mobali ayaka mo yebaka na misapi ya po ba indice militaire ndapunga nena boy na lingana corpulence ya Pasteur Moïse Mbiye a tonton moko mbinga za trop élégant en fait aza charismatique ce qu'on loba d'abord mungu ne excitanga nous ba parana ba bomanga te parce que ba salaire yo quand tu mko suka bango ba okelolo li felonze amonanga comme batika mwana banga bima futi boy oza kwa li pe bimi futi na boulangerie je suis sérieuse natika jamais ko ka genga na au nom de Jésus na yo ka gegete ko Jésus non na bino ton producteur a produit. Au nom de Jésus. Jésus si ko ka yeb sa kasia. Et ko za mkolo sitio yo comme Jésus et bino vraiment. Congolais mta ça Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information di mo si dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya Mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya Mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya Mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Mbote mingi bandeko balandi partout dans le monde entier, place boza connecté, place bozo landa site oya munene www.bomokoyamboka balobi site moko boss moko mon boss Patrick Momo que je salue banazi ban Europe na pesi me mbote belé en tout cas lelo na moi bitambola tamwa biso tozana nango mais on a mona minso elekela liboma na bino mo botika na awa pede na bino o cartona o boyina wa sisa bino mutema pesa bino bakanda avandi na bala likama okamwa mais to pusana Junior zo biso na pedo yo to yeba no lo nini on sala bino mo botala na ko vanda bonjour Fanta ya eza kwa nganda diamba ba pesa mte sikate so tikinda kuseko yo noale Fanta merci Nada Vanda Nada bonjour maman Nada on va la balabala bo ça pas problème maman mtema pasi mtema biso bo mama ndekato me maman na 9 mois na libumu na makam na moni mboko bolingo ezate le ba ngwa terete watanda be Kongo yese beba nango kala Nada expliquer non bateau. Bon ça semble. Nada expliquer non bateau bazolanda biso partout dans le monde boye baté eloni nada vanja zolela na rolela bandeko na ngai. Tozo comprendre tes amis yebisa biso non. Maman, na pesi no bato nyoso ba olanda ambote bolimbisa so le beaucoup tinga na tanta soyo. Je me présente, mon nom c'est Nada, femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée pour Mibale Kin Bazama Kamboelengité. Ça c'est juste mon nom. En fait, Nena Lobaka, que l'on les Singezani. Papa, maman, bozo talanga ba diaspora, libanda mboka nyonso. Lobi vraiment biso ba nado na nécropole to bimi biso moko. Maman ata musicien montaillé. Ah bon yo bozala ki na kaisa yo zaki. Nazate na tika pa wemba. Na négocier kuta côté so ba konsoler langa tombe mona fanta papa. Maman na kaisa nga zaki nga moko pour nga vila pesa information. En tout cas chroniqueuse, au moins na chroniqueuse, je te félicite. Na mona que na musika ya na boya ka ko pousa niveau na banda olela. Na balu kiti na libula batu musu banga ba kunta mutu musu na kwei na kati. Ko lelo na zaki na ngolo binga nada.
En tout cas, pour moi, nazaki kanga mo te kande to ibisa bino na émission na biso lobby mingi na cimetière to mona ki bangote. Bato ba représenter ki o ba respecter ki mémoire à papa ezaki kaka ba sapeur nga na yeba ki te na apprendre na prena ki ngo kaka lobby que papa Wemba zalaki musicien te mazaki kaka un simple sapeur. Na banada bayaki bon c'est vraiment triste. Mais atoke na butu na rendez-vous kuna ba ki talebele. Maman, biso ba pédo mutu nyonso afinga kato koma lokwa sija litio. On dirait si j'ai coach la tozaki mais na munya ta misiente et bon na yo comme ta kota studio qui soit pas là on a na yemba na kata nzembo ne polo bwaka mi amore yambi mama na robuka studio na bando finga na ingénieur misapi et na makwanza et bon nzembo ndo suna simbi o finga quand bo yete na mona pe mission mota yemba nzembo tsa komba papa yemba na kati on a le lavier beaucoup lele na nécropole na yo zaki na couleur madiako ko tota degré bazaki belé na yaki wana ngazanga couleur madakoko bo garçon na passionné nuit le lezai na zoki ka kuna tande ba celui qui travaille à l'hôtel celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel kuba sadilanga kuba dilanga yonde ki ndumba wa pardon yo ngoso za maladie peut-être malade na bela daba maladie belé na moko bato ba sala inauguration ya ba infection na Kinshasa na moko bato ba bela infection kale po silanga da kana tika kana sango makambolo ba pardon yo kimse bat ba lando peut-être moralinga linga yo banga pamba la yeza destin ce kana maito mona na banzoto to mona ce kana maito beto toto silanelaka mieux vaut divorce. Heureusement que tous nos mobali hein makamwani eza tous nos mobali atolo bano bon sans impact nos mobali mais na ebiti na comprendre te bino bat botanga mingi te compliqué bino pourquoi peda za mobali akoma mwasi boye ba te bino kanza peda botama mwasi ma classe ka ba para bino ba préférer chimbo ko le batangisa mwana siko ngala ka mwana da sosko yo boti mwana wa mobali akomi neti yo mais naza na mwana moko mbali monsieur ya mwasi na comprendre nde na bota débat na nganada mwana moko na bimisa na libumu na ngai mobali musu na bimisa na libumu ya mwasi na bai femme mariée mère de 2 enfants yo mto botisa to babotisa nde yo babotisa nga na bota débat na césarienne nde baloba na lingana biso nde baloba na lingana biso na papa na mibale babima voini obi babima na voini na voix di doyongot boyo kante voix ni bana ba obima kana voix papa mbaba ntan oyembela nada pardon ça problématique hein ce qu'on bota bon ndeni mais na boti mwana liboso na césarienne yamba na césarienne ya misa tu docteur abenga conseil ngande ba conseil à moi sinyo so azobota na césarienne nada ko bota su te pozo bota mabe na papa docteur aussi sango faut pas solanga su libu misa tu po bimisa mwana en tout cas ba Europe mwana nga na bota neti ya mobali nde nazani wana munu nzira ko moki na ba vieux akoma PD non tu les poisons faut kufa parce qu'ils ont koyok sanga atikana na vanda yo ba parano ba boma mais non ba boma te parce que ba salaire yo quand tu mko suka bango ba okelolo li felonze amona nga koma batika mwana banga bi mafuti boy oza kwa li pe bi mifuti na boulangerie bah heureusement là ça la bien poigné na d'ailleurs moi mié bara amié bara za na erreur nature azali pa futi makamnyos le kono kendele lola yango wana nzamba lobby soki oza mabela kisana baye que oza moto mabe yate koza mutu mabe ozosa ba sample to nini nandeni nganda lo bana nada naza nada batumso nada to mona kyo na kimobali batusko bakanisa ndeni ke so mama leki na biso to noko na biso to banga fa mo mbabenga nada yaka na okebo na ba plante non faut na masquer moi chapeau na copier moi ngongo boso na bina komelo bali ya niveau na benda ngongo ya pepe kale mais quand on ngongo pepe kalan non surtout na ina sola mande boy dana kutani pe na ninga ki mobali ya na ebite kutana nga banzia nga so muna ina zonga mande na zaka fo za na famille ba réunion famille pe balinga te na kota boy noko ya so moi zaka na rigueur muna babinga nanga na kindama na zu body na ti pantalon jean basket na ye mande mobali ayaka mo ye ba aka na misapia po ba indice militaire elongwate ya mukimki na tombo ilokolo oye ba indice militaire ata na sakanda ce que non comme kamba famille za aboitoka yo bon c'est lobeli na changer lobeli non comme kamba famille za aboito mais liboko ya yetikalate en tout cas vous comprendre vraiment allez na ba moka mboka to yambe bino nada zo panza teke kala mboka mikolo to le la kana komba ba commune bandalungwa so sangali ka mikolo kimbantseke na oganga ka mikoba ba komba ba commune kingabwa makingabwa si on a des filles qui sont pas Panjili mikolo ya ba komba ba commune kande to simbi ma gombe boni yaya
Na bien. Nada isa biso nano hein. Nada isa biso non source d'inspiration ya makambo yo sala eza ouais. Oza pédé ya sopo bato bana ndako ba comprendre raté. Ozo sala théâtre, oza vraiment pédé. To na ebité c'est mascara. Si comment peut bosser puis moi crime mon nene kim secondo se déguisa aboué. Ba to mobile oza pédé to ndeni. Merci beaucoup, c'est une bonne question. En fait, d'abord pour me faire comprendre c'est que ça solonga azafa foutela en chambre. Au foutu ma chambre boy to kotinga na okangi porte na meki pe ko pesa. Yo po meki na kozwa. Nde balobaka tu toques, on ouvre, on te donne, tu prends. Au recevoir nam simana au piao. Au yoki nan yo moko sali au sali na examen de conseil. Pour ma kamini photos abata mayele. Ozo yoka ye. So na sala crime na ibani eloko amboka ni likambo bona sa que e vinanga vi auto sa ka oyo ba beza vi mo elekin tabako tumba na elenki PD. Qui pédé de tobo ya to za batandi samba si batika nga na na kati mobali so atelemi mobali a bouli store le non moi ça boisina bimane ya boisina mais oyo alo kwa musuni na kati ya matembele ya na luka na musuni ngande na dundangu alengi wapi ya on répond à la question oza mobali to moi si mais non pédé za na qui pédé wa les avions yo au vivaka vraiment hein nature non vraiment beau eza qui pédé to eza en rapport avec na batuka que au ça moi théâtre mo boy mais oza no pédé il y a ceux qui zaka théâtre mais c'est que mutu na jouer na aza ma bomengo OK yo bato no journaliste ozo yoka yaya nde na boye via qui sentiment ou non ça la via qui pédé ils a juste sentiment ozo yoka yaya et a juste sentiment et a ba sentiment na ngante na zabuso na fandi bonobino donc pour ça nzoto mbali ya makamnanga so pe na bi lelo na kati coiffe na ti body na ti pantalon jean na ti basket na bimi na coin et dépendre kananga on a peu pour ça basi. En fait, nous avons sa copine bien, c'est par là que tu as mis bien. On a dit que tu as une copine moi qui soit pas là. Quand tu as qui soit pas là, tu as une copine nanzé. On a dit que tu as une copine, tu as une copine à mon coboy. Tu as une copine à ministre. Kaya, tu as une copine à ministre. Ngasko na da copine na binata na vice ministre 50. Esengo papa ka ningo lobi wana. Mais ce qu'on a da regretter raté ningo za foutu boy au regretter raté. Mais yaya, tu n'as boye non regretter pourquoi? Ezakani. Et le colonie yango ko buka. Tu n'as boye sa tanda ke et le konamina na sepela na oka parce que moi je suis épargné na kata ba pede nyoso nzamba tianga mise à part. Muko yeso ko yanga na okota lola nde ba pede msu bandozika na moto. Yo kanselo na bandosa ka ko seka bango. On a d'ailleurs combien à combo dans tes zika, ba peksa bino vio boyo kate. Zonga bo bali bolinga ate. Nzamba salinga ngaza kwa député ya ba PD. Ozo yoka. Na lo kwa député ngam na molobeli ya ba PD. Nde nada o. Yanga mo batos ba koma olukanga. O nada to filmer na ki mobile no bo filminga mobile te. Bo filminga kuna nde na obota. Cordon mukenge ozola na makamuna dazoloba donc makamora et bimisa ba mbumali na nzoto. Ya mbumali za mbule beta nde bimso mbuma moto po sambula da mbumali ebimio. Aussi ça ma copine. Nada na zonction na moi sujet actualité hein. Oh vraiment na yo lukelo, mari to beti déjà lisola papa wemba isali biso vraiment pas si comment na que ba musicien na matanga ba na tom kuna na nekopol ba ete. Nde to solo besi na pika crise. Na piqué Christ à chaque fois na autant combat papa na makam na monde lobi na nécropole négligence pas monsieur so ba kozanga ndokité to pas funda nga malikambo to samba ba monsieur tambuka bazangi kindokité. OK. Toi qui viens dans une esuma ramoite pour et ça la vraiment passé. Na dans une son moi sujet moi actualité na nous. To moi wana ba simbi moi ça papa wemba anga piqué Christ to kangie mama Amazon fanda. Mama Amazon obinada na okoka te kota na tombe. Nada na okoka nda mama Amazon ko benga mingi boete na okuya ba remplacer nga côté ba kumdi papa. Mama Amazon kaso likamka simbinga nada na okoka te. Nda mama Amazon tika na ebi passe okufela mobali mama Amazon nga pe na kufela. Kufela mobali. Fela yago. Yanani? Yago tena ndoka tan yago. Ah OK. Yango wana mtu aiba pesa mteza pe mteza kuya na Amazon to tika. Esi nzamba pesa ka nzamba zuma Amazon. Bon voilà nada tika pena loba po yo katakata maloba mingi. Ya pe plateau na boni boy. Nazo sur moi sujet actualité to moni pasteur Moïse Mbiye abimisi album nae donc tekami banzembo ya bien. Mais frère Roger Baka auti soki wapi to yebite parce que ça si la na ngala abimi kaka ye na ba pasteur nyonso ya ngouverto za bobo ra kombo ba avec Pascal Mukuna ba pasteur Mutombo bango nyonso
bayoka kombo ya Gégé te. Pourquoi kaka frère Roger Baka? Pourquoi kaka yé mutazuli to sensible yoka Gégé? On dit que bébé c'est la passion Moïse Mbiyemba marché. Ya babi boye. Déjà nzembo wana ya frère Moïse Mbiye. Donc yo po yoka ngo hein. Ya na yoka te na 0 ngande na l'échec de la classe. Eh, na oka nzembo côté nyonso na ba kombo nyonso ya na kati na yoka. Yo yoka kombo ni. Obi? Yo yoka kombo ni. Kota bima na kati ya kunda. Sort au nom de mais to kaka Gégé ti eboto yoka na. Yoka na ka Gégé côté ana. Ah mon boss Patrick Momo makamboza koinda nada biya yoka kaka Gégé mais nada butka na ko c'est la passion Moïse Mbiye ngana tika jamais yoka Gégé je suis sérieuse na tika jamais ko ka Gégé ngana kaka au nom de Jésus na yoka Gégé te ko Jésus non nabino ton producteur a produit au nom de Jésus Jésus siko ka bon yeb sa kasia et ko za mkolo sitio yo comme Jésus et bino vraiment Congolais m'tassan. Ko site comme on Patrick Momo. Ya merci beaucoup. Babi le boss Patrick Momo. Alo ka ba ya ngaza suna mboki mkolo site. Ndambu batinda nada merci que ndambu batinda te surtout ba batinda tende na ina ba. Mais j'ai confiance Patrick Momo na mela à sucré. Na mela à sucré. Patrick Momo na pe numéro na suka. Babi site ezalo ka ba site nyo sote bomoko ya mboka. Babi za site à diffusion te ya division te za site bomoko. Photo linga na Patrick. Photo linga na bolingo fo ezala. Enga non se retrouver na kata site yo pe Patrick Momo na kata site ya bolingo ezala. Bolingo. Oyoka ya. Toke pai tozonge pai. Ngana kenda ponga na boy na linga na corpulence ya pasteur Moïse Mbiye. Ah tonton moko ambinga za trop élégant. Aza charismatique ce qu'on le d'abord. Mungu on excitanga. C'est un homme de Dieu nada boni boy. Lui c'est un homme de Dieu. L'amour aussi c'est quelque chose de Dieu. Tout ça va se passer en Dieu. Bon, l'amour, c'est bien sûr, l'amour, c'est quelque chose de naturel que Dieu nous a donné. Merci. Mais quand même, le pasteur Moïse Mbiye en rolling en mais pas toi quand même. Mais non, pourquoi Tonga dragon. Non, monsieur Kwabasignos, au sait qui est. Ouais, PD. Ouais, PD. Bien sûr, non. Mobile. Obi? Ouais, mobile. Pimbino Koufaba Kundo Abisinga na Mbata plante le quoi Jackie Shank. On se look à problème yo niveau na ko filme au moins ni yana comprendre ba PD ana loko donc ninga zana eloko nga zana ya zana ngote yango esalira moi zo bo comprendre nada tozongi non na tozonga nanu na sujet ya Moïse Mbiye tozonga na sujet ya Moïse Mbiye atali bala te biloko ngo memi tozonga na sujet ya Moïse Mbiye même biloko ya kilo mbongo na maboko ozwa te tozonga biso nani Patrick Peksa mutu moi na bino o si je sais qu'il y a pasteur Moïse Mbiye ngam na bota pasteur Moïse Mbiye au point énervé ngano na banini tonga tata ba José Baka pesa nga kande mais na pesa no mon point de vue na ote biso to lingaka point de vue na yo la makambo pesa biso na mon point de vue ngande na bonga na dawo kande moni bo ngaso na lo ba pepo na pasteur Moïse Mbiye ba na place au Kenanga te pasteur Moïse Mbiye so na lo ba pepo na José Baka ba na place au Kenanga te momo kum ko sit na ko gafe pe bo ba pasteur Nande na abuna kana complexe pas mbalo ya mataliko nanga. O nyosto le kana na nzela na intérêt. Nada ozokinde hors sujet te. Donc ça na mbali na ndeni. On a kosi ça se voit là il lui que na mobali. Moi loka vi nanga obundisa vi nanga changer longi. Bon PD nada yebisanga no. Ba PD ba makambo oui. Babi ndenga za bosoka na 6 ya. Ponde za bokandi na 5 minutes budana na ti mukuya. Donc so na 6 fona kende ba ke délivrer na ke sokola. Bo yo fina age no sans libala mais baninga baba obalaka. Yo ata 6 na nzia batiako. Fia mokuya makasi nga mono no nga kuna sukolo a. Na ni balukela akatine. Il faut pas vous comprendre que nada ninga za mobali vous comprendre na idendi yo robimsa bula sobolanga est-ce que nga robimsa bula neto ke so esika moko non suko inga sol na sokola da place mona ba Loris la congolaise malolo to sokola place mona ba Mimi Chikeva mil check wa ba copine na nada ya na sola na ba grossiste yo pe détail na welsa ko suko na non ça manquate ba poto bo comprendre maman ambiance awa eza maman ya oyinda na bomora mboka nada lobi nada nazo so le maman Moïse Mbiye bien te boponya so banga na Moïse Mbiye na Roger Baka mtobang sanga na katiana
Baba sel na nzambe c'est tout. Toyeba na ba valeur na biso na lola na loboko mbala tata. So na matima na lola Nathalie Moïse Mbi akoti ah merci Seigneur. So Nathalie Roger Bakayo merci Seigneur. So bazate bo ba jeto ba ndozwa. Donc yo bino za no kota lola. Oui. Et le côté ngana dans ndabo mbala ko zo na sima. À part oui non répondre ni. Mais oui, faut bazwanga. Ata nyongo na pesa ka ba foot avec intérêt. Et nada yo lola te makambo yo loba yo kota lola te yo pena pour na lola déjà. On kota c'est tour deuxième tour yo kota te. Mais bon en fait, tu as raison. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès qu'on nous connaît confesser bon pour na yo, je comprends, c'est facile. Mais ngana do fou là. Il y a une cigarette qui va commencer préjudiciable à la santé mais l'âme. Cette parcelle n'est pas à vendre, le pango était kama. Attention, chez mes chams, il y a un côté à Yibi. Et bon, attention, PD bazouate nandé. N'a qu'à nada de mon enga, maman a changé le côté. En fait, nous avons le bakaka. Pasteur Moïse Mbi a yembi album, mais vraiment, pour nous payer ça va point. Sur 10. On paye ça. À la 10. Sur 10. Yo, au samba, on a cité Betel, Tolinga, bata cité Betel, Balinga. Olinga, ba CPANO. Il y a battu pour boire à pasteur Moïse Mbi et il y a besoin de s'enfronter. Eh, au bangi na makasibo. On a beaucoup de ces pénali lobby. Son kokolo bango to yebsinga dans lobelo. Nga monte na be fan. Nga la CPL na on a lobby. Mais oui, on le ba bien te, le ba on manam te manu mobimba. Yo so mona message soit 10 sur 10 na musique. Eh. De na boye, net pasteur Moïse Mbi chante bien, na yokai album na ye, c'est un pasteur. Au moni eloko sala bien na banzambe, mutu a abongo li sabatu mitema yambi sabatu yesu kwa mokonzi mo bikisi mais pasteur Moïse Mbi abeti album abeta album aliboso bon en fait na oka ba signe non diabolique ezana na kati mais oui parce que pour nous l'accepter ba signe ezana diabolique biso ndeza aboto soto tiebo yande nini benganga ya benganga na besoin appel na mais ce que na yoka comment ba signe diabolique tout ça la sous ba signe on a toujours yoka mama donc des abongo to yoka album aliboso kenda bon yami ba to oki comme na ba gege ngamu ko ba tindelinga son na oki sala kanangu sort au nom de Gégé. Ce qu'on a fandi à na fungoli Bible banda na Genèse tina Apocalypse ma. Tanga la Bible, un livre sambo yo possible na maborono. Na tanga te Bible na bino. Yo quand ta Bible koko na même ta sala ensuite okuta Bible a malobanta ampe makomi. Deza kaka yaya. Tozui na fungoli na tangi de Genèse Apocalypse yaya. Na tabo na tikali atako mona komba Gégé na katite. Na muto bamba Yesu libanga kombo ne Gégé te. Na mulimo Yesu aboka la bangulu kombo dans Gégé te. Nini suna bosa nikoloba. Ne loko matiaka zaché likola nzete za peka Gégé te. Na bi oh mais ce que Gégé za nani. Na yo kondeka na okika na mnoka ya pasteur José Baka ceux qui frère José Baka na okika abi que non Gégé za sirène za déesse za nini boye et ça ba révélation. Moi je dirais ceci. Chaque chose a son temps. Ceux qui zaï que non pasteur Moïse Mbi a emba Gégé te. Aïe baka que ces deux autres circuler et un combo à Gégé. Ce qu'a yemba te a porté plainte. Mais ce qu'a yemba Gégé à ça ma b à ça mutu faut pas condamner. Bien sûr. Et puis Roger Baka. Il y a Tikana Bongama. Et puis Roger Baka. Roger Baka a s'est propulsé mon sal Nanzambe. Roger Baka, tu qui m'a cambuqué, non, ils ont Gégé, ils ont bien, au lobby bien, Roger Baka, félicitations. Ce que ça, on a raison, Zamba Pamboula Bak, c'est un mingi. Mais ce que Roger Baka, ça y est rare. Ce que ça y est rare, Roger Baka, oh, c'est quand même. Le moment où le barasi, le moment où ma casse. Ni, non, mais comme. Le moment. De ma bébé, mais ne koufa kundo. Na obe bongo. Ah, mais toi, il a yo kaki. On doit comprendre ma copine. Ce que c'est le kuta. Ce que c'est le kuta. Au sein ma vie. Vous avez yoka. Eh. Donc des abongo. Ma cambo isa à ne pas laisser. Vous avez yoka. Et ça ma cambo photo landelango. Mais des aboito qui n'ont pas été pasteur Moïse Mbi. Tu réfléchis très bien aux hommes dédiés. En fait, nga vraiment personnellement nada. Na ebi que aux hommes sal nzambi. Album aliboso tu balubi basine. Yami balé to oki Gégé. Mais si quoi ta yo moko papa. Yami ça tu na bandi ba filmer ça ta na emo afai na kiti. Pour na monde ba détailler simba te ba peta biso na ndenga grossiste.
En tout cas, ma poto malazi partout dans le monde, place bozo landa, bomo ramboka. Bobi ninga la vandi bo makantimo ina kana mtu. Na ibisara nada ninga na pembe na nga yende gege. Ah. Qui soit pas là, il y a un gars de gege nandeni. Ndani nga fait na pe gege. A ko fait le mdandimi yende gege na babomi. Si gege comme le quoi. On peut la pasali elo mo bona sima, nze mo bona suka, gege ba da baby se longba mi so ba griffe boé. Ndepe na vandi boé pe me na nada boé, yepe gege. Tika bon pe la bataza suna succès to kocha kombo na kacha makamba ko funda opamba. Donc c'est un peu ça ya. Oyo yoka. O seka, c'est que yo bois que les bon pe la jetant. Tazani suna. Na moni nde na bois que les. Na ya ni baza ba suna comme musique té. Oyo yoka ya. Na ndenga ma bête. Nani tonton Alain Pelanga postula comme des députés. Musique niveau de se va battre. Musique ya kowe musique est. Tant Alain Pelanga peut pas jibe. Soit kiti ba tout le banda ba gangi dance ne banda obina ila leki ne ba kita. Oko l'accent be. Na boy non l'accent. Kwani. Nga moko. Tu as besoin de danser mon yebi non et pas Kofi Olomide ceux qui brompent la kiti na ndombolo la kiti azobina batu na bandak bagangi soit lempe la kiti na kele manye wa pas jibe bat bagangi mais siko so ba kiti bat ba tu na bokite les nini et baiser si la kanza OK nada qui soit pas là non mon na su na succès té na ndosa ande émission na string na soutien pour ils ont sa base yanga si de si le qui soit pas là. En tout cas, vous avez que belé Hollanda biso nada vraiment comme na suka moment de la fin pour na bateau ba Hollanda biso hein pour na bateau ba Hollanda biso partout bateau baza connecté baza branché ba Hollanda biso moment de la fin et ça la ba téléspectateurs na biso en ce moment ba bien quoi. Merci beaucoup. En fait, na baka mot de la fin ngeza bato nyesho balandi émission oyo toza eza munoko. Ozo yoka ya na mbetu kutermo mon l'équipe pembeni. Et tu es kate bona munoko pe betali bako ezani oyo ka eza munoko betali bako mutu ta sala erreur na lo bate bako ba na to impoli na de la mission no ba bêtise ko ba bêtise auto vivant nango so na lobi on te na sali yango so na sali te na lobati ba beni na sali ya donc le ko na baka ya suke zake ceux qui munona ngi lo ba le ko mabe so makam na obi c'est pesi ba na banda kuté. Merci papa. Nzamba pambolo. Appelle-toi ta beauté yaya. Donc c'est un peu ça aussi yoka. Ce que l'on a salé c'est pélici batouté. Balimbiso na ndeni. Na senga pardon na nini. La nini na senga pardon na ndeni. Bato ba mona sema kambo c'est pélici baoté. Bo lukambasi mabo talanga. Bo talanga ko za non c'est pélici bino. Et alors quoi Congo bololo. So aucun bolo makaso kanka azolo lexinga parfois na traiter na maladie. Ozo yoka yaya. Nandeka qui soit pas là qui soit pila kinga boye mikolo to ganga ka bona komba ba komi nada to kompe na suka ko boni boye kuna ya tomboka ya nini ya na ko tomboka ko tomboka o tombokelanga ma minine le quoi chela uti ba uti vi butu butu azu ba kiliate ya yozo yoka makam na lo ma copine et puis na pesi boss mbote hein boss sa chaîne boss Patrick mon boss hein un grand merci patron. Un grand merci na bombi on soit sali code Patrick Momo na bika c'est l'émission ya yemo et bon papa dans cas sur sali code na da meline ka sucré na zo sko émission bu na une émission pour ça base faut na ta string tonini ngana mundi na ngaza mtomte mon kuso no raisonner ka elo moti no sala tim comme ça na émission no benka ya ko filmer string a pamba et anzo tot 12 coups à moutou mais chaque jour à mon anzoto na c'est bon moutou pas mon na sacrifice ma ben na ça. Bon en tout cas émission wana bande ko na concept no talent pour niveau na da ke j'ai nous na problème pardon to si na kemba to kansenga malembati to mabeleli so likela ngete ko na zong sakindi ya so na ya okembo lukelinga ka nini bicarbonate to levire na lembo wapi ya balembaka mais ma ben so na lembi na ko ma poto qui soit pas les parce qu'en botte na batnis balinga nada batnis balinga nada ya oui musheni code en boka babi wana code mondial et babi code cocaïne ba code mususu te en fait moi je donne na pesa la chance na ba code amike mike bozala bo aba na mboka ba code amike mike mais code amnene nde ya oui musheni babi tina France c'est comme ça me pesa numéro na bosa ni code à France comment va plus de 143 pour na ka les grands mécènes wana ya oui musheni na ndenga mabete ya nanga mbali ya Willy Musheni za bogaro wapi makamne lengi koleka na taba utumba te papa
Na pesi ka mbote na yo, puis na pesi mbote na tonton Gilles Dikando motema ya mapo finini. Na pesi mbote na nga na inani na bosa niko pesa kombo Karine Voloko. Na pesi mbote na nga na Alpha Efutu, na pesi mbote na nga na Maloris la Congolaise, babi maman mo a 48 ans. Moi na 48 ans mais ce moni a elongi ba bébé. Allo quoi fille mon nom ebi mi balte. Maloris. La fille monsieur Zaka na kuta koksa ta 22 ans té elongi de komi kubuka. On dit to là ça on a clean to détergent soupe été là. Non, malolo bongote, Maloris na biso za bongote. Et puis na pesi mbote Mimi Chikeva Milchek, maman Rachel motema ya papa Lambert de Paris, babé agence Moko. Et bani moko place motine de la biso bampongo. Et puis na pesi mbote nanga na nisusu elo si azaza na pesi mbote, Rose Ngunga na pesi mbote, Arlette Yeta, Zozo Dege na pesi mbote, Nanou Mosese na pesi mbote, Mami Moseka na pesi mbote, Iget Mboma. Pourquoi pas yona pia mbote? Moi pe batango bo rapé batinda raté. Ya so batindo linga batindi ka ona kati non. Batindi akai pa nanga mom na obwa kabao. Nous avons ceux qui n'ont pas le Bumbashi, sont à Zigida, soit Pinabi, que tous a été, que tout est de la rambo aux alates. Et puis, le petit caméraman, non, beauté, c'est trop cool, hein. Junior n'a plus son beauté swag. Junior, comme si c'était anniversaire dans la Camille, il y a tant de tel foot dans la chambre. Junior Cap, il y a les grands caméramans, hein, par image. Et là, écoute, on t'a on meka, il y a bonga, on meka, moi c'était Junior. Et Arnold Mukenge, les cordons na Pession Beauté, Geller Rolls, na Pession Beauté, Maître Patumboma, na Pession Beauté, Dani Mboyo, et Balbi Image Kaka, na Pession Beauté. Et puis pourquoi pas à toi, Annette Mujinga? Na Pession Beauté, na Pession Beauté, na Batunia so balinga anada. Nani na bosa niko pesa mbote, nani susu na bosa niko pesa mbote papa, nani Miss Grace Bilonda na Allemagne na Pession Mbote, motema ya Silva Mabanga, Mama Madonga Lula, Mama Lili Nzeba, Mama Lili Nzeba motema ya papa Alex Malabunya na Pession Mbote, Batunyo so balinga anada. Merci Nada, to comme vraiment la souka. Opesi numéro T hein. Na bosa ni kutunga ebike. Ma copine a pesa numéro Kindumba na do eza développé na niveau mo pesa contact. Le bande na abona linga te mta asombanga lokwa asombi le monde na saki na talité. Ngaza gentil. Som ta benga nada, na fouti de la chambre to meka après nous proposer au bolingo après. Je vais te donner, pourquoi pas. En plus, bien sûr, na basala on sait lango parce qu'on sait jamais ça le quoi il amba na osombi to meka. Parfois pour somba noter mais quand avec tendresse otika ngai te pour maboka batata mseza ngai surtout ba fonctionnaire so futa mabiete ngai ya katina misapi ayo masute qui soit pas la kinga boy na ndega ba pété en fait nous bakani numéro dans téléphone ils a plus de 143 89 63 211 91 donc plus de 143 89 63 211 91. Na subi ya pardon na kanga masuba bandaka ma copine na kokindi. OK nao. Merci beaucoup. Et ben voilà. Ya na ndinga mabeti. Oui na lembi yo. Biso ya ko lemba na boité. Mbal kuta ko zo toute la nuit lembi te bonga na pour quelques minutes. Nanga na baka ya. Ndena boy bande génique si ba continue la pembo pas Patrick. Et pas boss Patrick Momo. Boss Patrick, bande génique de connait moi c'est ça les bien ba règle du respect ba cycle na mikolo ils a bien tes os sauter tongo me dit pourquoi. Merci beaucoup, je vous laisse. OK, un grand merci. Vous étiez si nombreux à Rolanda. Rien à dire, rien à commenter. Hein? Cordon Arnold Mukenge, Bambote Belé, Deli Bosangi, mon boss Patrick Momo, et l'HP ta ma copine, hein, y a Cathy. Sans oublier celui qui était derrière la caméra ou a filmé. Hein, Junior Kapaya, un grand merci. Et moi, pratiquement, Annette Mujinga, na komi na souka, na bosanité. Notre sécurité a été assurée par le maître Patumboma. Akim Saabakulu, na nyos ma bena Congo. Akim Saabango. Na komi na souka. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.
Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga bem formação de mocidade bien. Peço a todos os meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yambo. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.